C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya mapata. Mbote na bino nyonso balandi ya journal ya peuple pona peuple bisika bu nyonso bozwami pona kolanda info lingala ya mokona lelo to fongola pona websa bino que président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso elongona ba membre na mususu ya bureau bayambaki lundi 11 octobre 2021 ba ambassadeur ya ba pays africain accrédité na République démocratique du Congo bo détail na ngona héritier Mapindemi. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodiampwanga, et l'ongona ba membre na union soya bureau, bayambaki ba ambassadeur 12 mobimba ya pays africain, oyo bazali accrédité na République démocratique du Congo. Et zalaki bongo lundi 11 octobre, na palais du peuple, bango bayaki ko beta masolo ya ndenge na ndenge. Na bobimi na bango, Rachid Agassim, oyo azali ambassadeur ya Maroc na République démocratique du Congo, atalisaki polele, tine ya masolo na bango et longona président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga masolo na bango balobelaki makambo ya ndenge na ndenge même makambo etali élection na République démocratique du Congo et pai wapi Rachid Agassim atalisi ke ezali question ya souveraineté ya République démocratique du Congo bango bakokota na mozindo te kasi basololaki président Christophe Mboso Nkodiampwanga a détaillé bango makambo nyonso ndenge ezali kotambola ba étape nyonso ndenge ba komiti na lelo boye ba ambassadeur nyonso batalisi pe bapesi quelques conseils balobelaki lisusu ba échéance électorale pour na année 2023 et pa wapi bango bazali kosenga makambo e bana kotambola malamu pe élection ezala bongo crédible na ko respectaka souveraineté ya République démocratique du Congo. Rachid Agassim ambassadeur ya Maroc na RDC atalisi pe polele ke bango nyonso bazalaki flatté na élection oyo euti kosalema dernièrement na République démocratique du Congo oyo ezali bongo élection moko epesi toli na ba pays ebele na Afrique pamba te pona bango elekaki na ndenge ya malamu ba pays ebele bakoki kozwa ndakisa ya République démocratique du Congo na tina wana masolo na bango etournaki autour ya oyo nyonso pe pona likambo etali kotia bureau ya commission électorale nationale indépendante oyo ezali koumela jusque là consensus ezali na nous trouver te malgré président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodiampwanga azali ko travailler d'arrache-pied pour la mise en place ya bureau oyo afin que mosala ait démarré. To changer chapitre pour le Sabino que autorité morale ya nouvelle dynamique Congo honorable Papi Matezolo akitaki bongo weekend eleki na fief na ye kuna na luozi pona kosola na babase na ye nyonso makamwane salamaki na vacances parlementaires na dinaso na ba détail. Nayebisaki bino ke azalaka chouchou ya Congo Central Botia Kinga Tembe.
ye nani honorable Papi Mantezolo Diantezwa bakiselaka ye lengunza rassembleur oyo na cadre ya ba vacances parlementaires na ye akendaki na fief na ye kuna na Luozi epai wapi aningisaki na ndenge ya mukete bino moko botala bana Luozi babimaki na 4 coins ya territoire na bango pona koya koyamba molobeli na bango la parlement oyo bango moko bamesana kobenga ya papi bayaki kozwa ye kobanda na beach ya Luozi banzembo na monoko depa tina rond-point Kanza epai wapi esengelaki apesa message kozwa na ye maloba ezalaki ndeni ata muninga senga pardon po moto nyonso azalaki na posa ya koyoka message na ye ebongo tango azwaki maloba emame honorable Papi Mantezolo Diantezwa asengaki na base na ye na population nyonso ya Luozi ba soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba politicien nyonso oyo baza kobunda pona développement ya territoire ya Luozi. Bokanisi esili nono honorable Papi Mantezolo atalisaki lisusu soutien na ye epai ya gouverneur AI ya province ya Congo Central Justin Lwemba oyo baza na kondimake a inscrire na agenda na ye ko réhabiliter route Kimpese Kimbemba pamba te ezali nzela semoko oyo ezali kokota na cadre ya désenclavement ya Luozi. Tolongwa na Congo Central, tokene bongo na Nord Kivu pour na sabino que gouverneur militaire ya Nord Kivu Constant Dimba salaki mission na ya liboso kuna na Walikale depuis état de siège ezalaka décrété na Nord Kivu ba détail na commentaire o. Ezalaki première mission na ye na territoire ya Walikale depuis akoma gouverneur militaire na province ya Nord Kivu. Descente na ye ya Walikale, lieutenant général Constant Ndima akitaki mingi penza pona kota la situation na territoire oyo depuis état de siège ebandaki azalaki accompagné na délégation ya ba notable pe ba députés provinciaux ba élu ya Walikale pe quelques membres ya comité provincial ya sécurité na bokomi na ye na aérodrome ya Walikale autorité provinciale akendaki na centre ya Katonem Buwere epai wapi 150 ex-combattants bazwami na sima ya ko décider kotika minduki suite na pression ya ba militaire na maloba na ye lieutenant général Constant Dima atalisi que population a réclamaki bango mingi kasi bazalaki nanu na beni kasi lelo bakomi na Walikale objectif ezali koyoka pe ko étudier ba stratégie pona bozongi ya kimia pamba te malgré état de siège na Nord Kivu kasi bazone belé ezali nanu sous contrôle ya ba groupes armés. Moki Mobimbe célébrera chaque le 11 octobre journée internationale de la jeune fille bolanda importance na yango. Ezalaka célébré chaque le 11 octobre journée internationale ya jeune fille pour 2021. Bazali ko commémorer forum génération égalité parcours ya 5 ans ezana ba objectif ya ko accélérer conduite ya ba action pour na ko faire progresser égalité homme-femme à travers le monde. Pambate toza na deuxième année ya pandémie COVID-19 pe balobeli lisusu ko investir na ba parcours et insertion professionnelle par rapport à ONI et tali qui est près d'une fille sur 4 oyo aza âgé ya 15 ans tin 19 ans nanu atangate aza na musalate azwa pe formation mon côté contre un garçon sur 10 par rapport oyo ezali ko présenter système ya investissement provinciaux ezali ko pesa ba exemple ya ba opportunité ya ba investissement pour na bilenge basi journée oyo e banda depuis 2011 et pas wapi assemblée générale ya ONI atiaka yango pona kolobela ba droit ya bilenge ya basi. Nanga mususu sengeli boyeba que première dame de la République Denise Nyakero Tshisekedi a séjournaki na province ya Kwango mingi penza na territoire ya Masimanimbe pa yuwa pasaki descente na ba hôpitaux pe asolaki masolo ya programme excellence elongo na ba élèves finaliste ya secondaire. Nathalie Kaila Kapenda Stéphane Skande reportage.
koluka kosala eloko nyonso ya kitoko pe ya malamu ezali défi oyo azwi mikolo oyo. Initiatrice ya programme excellence ya Denis Nyakiro Tshisekedi na Bandundu pona koningisa to pe kosimile ba finaliste ya bleu blanc pona koluka oyo akoki kozwa bourse excellence ya po banda e banda awa ata mutu moko te azwa yango. Première dame de la République aye personnellement ko sensibiliser bango yango déplacement na ye encourager bango tango mosusu ba yebi yango te a pousser bango bazwa 85% pour base à la retenue na programme excellence ya ezali impossible te a pesi bango rendez-vous na septembre 2022. Vous savez que la province du Bandundu, il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit c'est peut-être un problème de sensibilisation. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser, vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Et chanteur ya bana ya Grand Bandundu bazalaki kota la vidéo oyo ya deuxième édition ya excellence ya na esengo nyonso. Visite ya première dame de la République eye penza ko réconforter bana ya kelasi ba remercier première dame na encouragement oyo bazui bazui défi à 85%. Je remercie maman d'avoir pensé à nous, le finaliste de Masmanimba. On la remercie vraiment de venir nous encourager. Pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Première dame a kenda ki kota la bana école primaire Lukula 1 a pesi bango ba sac pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko soutenir ba élève oyo. Hôpital général ya Masimanimba bana mike bazali kokufa ebele bazwaka bango prise en charge na retard. La distance qui sépare les hôpitaux généraux et ces structures et avec le mauvais état de route font que les mamans restent longtemps là-bas et avec ça. Mais quand maintenant la complication arrive, il faille les amener à la référence. Mais si on peut prendre le système de référence correctement avec des routes et des moyens de déplacement, on va minimiser tous ces cas. Depuis la solution et Pesami et pas la première dame de la République, bakit surgicaux, ba matériel ya ndenge na ndenge, lokola ba matela, pe bongo na bongo, ye ayoka kapasi ya mwasi, pe ya ba nouveau-né, messager ya peuple à promettre ya koyebisa moto o esengeli, pona koluka solution. Présidente ya fondation Denis Nyakiro Tshisekedi akokaki te kolongwa na kwilu soki akitaki na wenze ya Masimanimba te bayambaki ye kitoko pona ye ezali moyen ya koencourager bango oyo ba mama bazali koleisa ba famille ebele. Première dame Denis Nyakiro Tshisekedi ezali ko témoigner engagement na ye ya ko contribuer na système scolaire pe ya santé awa na République démocratique du Congo. L'éducation esengeli boyeba ke enseignant gréviste bazo déplorer mingi penza méthode ya ministre ya EPST Tony Mwaba na ndenga zo longola bango misala bozo ba détail nango na commentaire ya Héritier Mapindemi. Si pression, il y a combo, il y a quelques enseignants, il y a Kinshasa, la liste de pays, il remplacement, il y a une nouvelle unité, et ils allaient kobo taba effet, il y a ndengue, bo simbake, ba enseignant, ba kani kokiti sama bo côté, ba gréviste, ba tombolo isus mongongo, on a kosenga application ba mesure oyo bango bazali ko considérer, il y a malonga pour ba enseignant nyonso, bo simbake malgré rentrée scolaire, ba enseignant secteur public, ba décider koyo ki sa mongongo na bango, bazali ko réclamer application, il y a deuxième palier oyo bayokanaki na gouvernement depuis 2020 pe régularisation ya ba situation nyonso ya ba enseignant oyo bazali kofuta mate bazali kosenga amélioration ba conditions na bango pona ko appuyer gratuité et enseignement na République démocratique du Congo bo simbake ba monike gouvernement azali kokosa bango na ba chapeler de bonnes intentions kasi eloko moko ezali ko se réaliser te ba sanction nyonso oyo Tony Mwaba azali ko infliger na ba enseignant bango bakani ko telema ko sala ba sit-in ya ndenge na ndenge na primature na présidence pe bisika mosusu pona koyokisa mongongo na bango par rapport ya ba méthode oyo Tony Mwaba azali ko appliquer ezali ko sepelisa bango te.
Na l'éducation esengeli boyeba ke pour l'examen d'état édition 2020-2021 déjà ba résultat ya ville province à Kinshasa bazali ko bwa kango pona mokona lelo bolanda ndenge nini bana bazali ko sepela. Voilà Saint-Georges. Voilà Saint-Georges, ils sont au Giga. Ndenge kaka ezalaki prévu service national babandi déjà côté kabiloko oyo uti kuna na Kanyama KCC ba reporter ya info lingala bakitaki na marché de la liberté pour ko sala constat ya ngubolanda. Na nsima ya kotinda badelinquant oyo babengamaka bakuluna na ville ya Kinshasa na Kanyama KCC mbuma na yango ebandi kobotama mikolo eleki chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moko a procédaki na lancement ya koteka basaki ya maïs ya 25 kg epai ya bamilitaire kuna vraiment na Kanchachi epai wapi ezalaki lokola camp pilote opération oyo elekaki na ndenge ya malamu quelques semaines après bosimbaki na marché de la liberté lancement na yango pe esalemaki pona compte ya ville ya Kinshasa epai wapi général major Jean-Pierre Kasongo Kabwiki ye moko en personne azalaki wana pona ko lancer opération oyo basaki ya masango ya 25 kg ezali kotekama na 18 000 francs congolais population nyonso ya Changu pe ya nzinga ya ville ya Kinshasa batondisamaki na esengo makasi komona ke misala ya Kanyama KCC mbuma na yango ebotami déjà ndenge chargé ya communication ya service national atalisi na micro ya info lingala kati ba multiplier toye totie mituka lokola show moko boye batu baye basombi te dans un plus bref délai parce que dans quelques mois dans un ekozala que maman lingi semoul ya aye na marché de la liberté à côté dépôt ezali en permanence à sombi akei akokende na wenza gambela kuti dépôt ya masango ya service national ezali à sombi akei akende partout à travers la république parce que lelo ndenge bakinois baza kosomba lelo soko okei na Mbujima okei na Kananga okei na Likasi okei na Kolwezi okei na bavile ebele bango bazosomba pe masango ndenge toza kosomba bosimba ke population asepeli makasi boye marché de la liberté ezali efika wapi yango ezali kotekama ekotambola bisika nyonso na ville ya Kinshasa voire même na ba province misusu masango ya Kanyama KCC ekotekama sac ya 25 kg na 18 000 francs congolais à pamba po na ville ya Kinshasa kuna bandeko tobengaka bakuluna bakomi utile na société mosala na bango yango yemonani. Pona oetali dossier ya RAM ba report pona oetali réponse ya ministre ya Petantik Kibasa Maliba yango nde info lingala meki kosala réflexion na dossier oyo na commentaire ya Michael Bustoto. Bindotila eza toujours kokoba pona ba congolais na dossier tali RAM mingi batiaki mitema na beli du peuple to ba députés nationaux po ba bambola RAM ebotu ekweya mbala moko kolo nango Augustin Kibasa Maliba ministre ya Petentik akweya boye makale boye après kozwa ba yana ba missile na ba roquette ba question ekuba ya ba députés à travers plénière ya question orale avec débat initié par honorable Juvenal Munombo le 29 septembre les cas boye bazela ministre à Petentik ndenge règlement intérieur ya Assemblée nationale et sengaka 48 heures après pour ayako répondre na ba préoccupation ba élu du peuple et mama bayoka boye ministre atindela bureau ya Assemblée nationale mokanda que akoyate akozala disponible te bon pona tour wana ba député bandimi balobi tobo mapepin totiela ye na se ndenge mama moko ayemba mina boma moto kasi rendez-vous à mibale ezalaki bongo fixé pona le 6 octobre ministre Kibasa Maliba aya koyebisa na bakinois victime ya RAM
oeza kokanga bango kati jeudi oleli olela yo na nani badepute bazalaki kozela ye maboko ya kofungwama azwa bakisambeti na ye bayoka boye kaka communiqué moko ya Assemblée nationale signé par honorable rapporteur mwana mboka Joseph Lembi Ekweya neti kibwisa sanke molili ekota ke plénière ekomi reporté pour na date moko ultérieure veut dire date oyo plénière wane kozala eyebani kutu te ewo nani ayaki na nani makambo oyo pesi ba élu ya peuple méchant kosakana te tango caméra na biso info lingala ekitaki na nzela boyoka communication à population pona ngala moni makambo kredi wane katana oyo baram wane fe katana pona moni tina moko te bakata bato baram wango utu wapi mais ministre asala tous les moyens de solution avant que population esili bon ministre atika kaka mais atika konyokola population po bango bafutaka bango biso bafutaka biso te neti nga na tia kosu crédit ces derniers temps nazali kona problème tamanda obela na tia crédit bango bazwi balie amonango eza ti mabi makasi totunie yango ramu wana eza sonzo to nini po soki ekangami bakongole moye longwa eza te eloko bato baboyi na bango bozotingama nango kaka ata kutu Jackie Chang na film kobomanga lelo atingama mettre nkelele bongo te ebongo rabi ya ministre Kibasa oyo eza penza nini peuple aboyi na ye tika ko papa. Compagnie africaine d'aviation FlyCA a tiré prix à Kitoko na Airbus A320, Airbus A330 pour la moutunion à voyager na Kitoko. Penelengi, Michael Bristoto, bas détail. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et komanda kozala avant midi pe après midi. CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Wanje Congo de l'espoir ya mwana mboka mao twene bazako sunga batu bazo ba bourse d'études ya chiffre pe en même temps bazako sala ba formation ya langue anglais pe formation ya informatique Michael Bristoto Stéphane Skande. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememe libino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batie libino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e et 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza bien placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre
esili te tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamashine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo balingi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili Congo de l'Espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais mpe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre mpe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpo na bacours de langue to mpe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'Espoir, président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. La religion bosimba ke église de Saint au Congo mingi penza assemblée de Saint de Kinshasa baloko célébrer fête monene ya Pâques oye banda kibongo le 3 octobre kino ekosila le 17 octobre na thème ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église bate ya minene bakozala wana pona ko édifier bino Nadina Sona Stéphane Skande reportage Yahweh salam lolengelayo balinga mikati na nkolo ndeko mwasi mpe mobali kati na Kristu Église de Saint au Congo Assemblée de Saint de Kinshasa Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021 du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h. Boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel. Botuninga mama na likambo ezali nini? Mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali d'Anzambe ya Nguya totangi apôtre Josué Kasanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosange, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Moutombo, prophète Namson Chibassou, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Boigna, prophète Gédéon Kibonga. Boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo. Botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D quartier agricole na commune ya Limete tika tatanzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino. Shalom. Esika ya kozwa basapatu ya kitoko kwa envie kutu poto tene bambula oye bandi okotambola nango ekofongwa matele kambangu na 7e rue Limete pa Papa Griffe Igantingi Héritier Mapindemi. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko musala maboko voilà pourquoi
papa sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya papa Griffe ezalaka nini chinois ba petio na ba chinois ba kolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino morotala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir la population congolaise à l'attaque bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basulie to bachaussure ya papa Griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya papa Griffe sa père d'état. Merci Mira Mnyonyo Sobozaki branché pour notre Kolanda journal. Il y a peuple pour na peuple à mon lelo na sima caméra. Domi Bendelo na montage Fabrice Lundombi édition Kumama ki Panadine Asso na supervision mais mama kapana ye moko le cerveau monteur héritier Mapinde miso ki bolandi biso na télévision te bolanda biso pe en ligne info lingala TV bokozwa biso wana toza toujours pour na kopesa bino ba information pe émergence TV ngala bino tukute mikolo izali koya. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon seza ko kita au voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka minga inanzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.